que j'ai été victime. Il y a accident vasculaire cérébral au AVC à 2 reprises. Na sala moi kala. Mais dans genre traitement et s'il a raté. Le traitement ici l'a raté, c'était faute de moyens. Il y a un petit kanga na moi ba défaut ya mike. Parce que tant que ndaka hôpital dans un centre handicapé na Wilieri, le test est aussi na na canalise moni. Au bout na aucun facilement, mais au bout quand on a c'est un mouvement au bout ça là, tu vois. Alors force donc faut na tenga ma bout alors ceux qui test mi bala ba na beta siffler, on est beta siffler na mon bout. Les lopes na zo pas so beta. Et au beta té. OK. Beta té. Même si on a tchemaï dans mon oko pour qu'on procède d'être lingisa maï au fond na kangapa on a kangi boé mais on lingisa na boaki maï de solité maï banda ko ngola na bengi mwana ngai apenda chu asunga ngai na posa ya lisongi minga lo bezate ba moni ndenge naza ba comprendre les soucis nanga ezanini ndeko oyo molimo nzambe ko toucher ki acha loboko nzambe opambola ye na boye na tanga ke non ndeko boye ndeko bote ndeko o molimo nzambe simbi acha loboko nazongeli traitement nanga bazongola ko remona alio ya ba 2005 2006 soutien oui bon maman Olive yegotu nalobaka na rôle laté parce que maman déjà tango yokaka ke artiste boazu problème elle intervient tant ce sent que artiste en aller là. L'essentiel maman azomonanga maman à comprendre pour ça dans les acquis dans un traitement dans un année dans zalaka ce qui peut aussi sur maman nanga zawana na sima et au sala paye bien donc l'engé morona maman Denise mais c'est la mingi tu vois quand même la première dame pour bazo boire un peu coup d'œil côté artiste et au sala ngabie makasi na bi que moi aussi en tant qu'artiste ba kotika ngate parce que biso nyonso to sala ka musala moko so ba sali ça artiste bo allié aussi artiste. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, bienvenue sur Jordet Waikwa TV, la chaîne où Pesarabino toujours d'actualité. C'est bien moi votre humble serviteur Bo Alubanga Mona Gitambo Tongo qui vous dit encore bonjour et bonsoir. Le lot na ebongo liboso na bino pour na kopesa toujours sangoya ndeko na biso Ali artiste et comédien ou batutu bayebi na batu mususu bayebi été toujours illustré photo na ye o photo bosomo na déjà zobima ya Ali donc za ndeko na biso o ya koeli likambo ngozanini azobela AVC donc pesi biso vraiment pas si makasi to kendaki na résidence place avant ndara to moni vraiment que aza vraiment malade ba photo boza o mona oyo. J'espère que bateau bazota la ndeko o na ba photo ba yebi déjà Ali o a tourner azape ancien na théâtre a banda ko tourner depuis kala petit lelo a tournera ce moment que abungaki parce que azobela en tout cas communauté congolaise bo sunga ndeko oyo maladie AVC eza maladie moko eza vraiment eza blagueté quoi eza blagueté to sungaye communauté congolaise to sungaye et pourquoi pas na ba comédien oyo ba juisango oyo bosali pe mo groupe moko bo soutien Ali ndenge bosalaka pe ya ba misusu ezaka te pona aza méga star te pour bofubo salango non aza déjà ndeko na biso déjà artiste et comédien abanda pe déjà kala a jouer dans les amis des majors boyebié bomona na ba CD abana l'époque ya CD bana retourner ceux qui bosala groupe moko ya soutien Ali et bosala vraiment bien to mona ki bosala pe ya misusu par humanisme to sunga ndeko oyo ndeko Ali o azobela AVC en tout cas AVC za maladie moko boye eza vraiment facile eza blaguité plutôt to sunga Ali merci beaucoup
na fondation maman Denise Nyanki Rotiseke di pona ndengo pesa ka kopesa ki ba comédien ba carte pona ba ki na réservation fele pena ba o pena no bozuité vous allez toujours patient bokozwa mais eza peka obligatoire te mututu fazwa mais na ba ka eza spécial bo ya maman Nzita ya papa Yandi Mosi ya ndeko na biso ale il faut que sunga ye parce que AVC eza le moment blague quoi ndeko na biso ale aza vraiment malade bino bozo mona déjà na ba photo wana j'espère que nous par temps sur na kombe ko mouiller mais photo na ya ngona j'espère que boye bien pe mona na ba théâtre azobela AVC aza vraiment na posa de sungi na bino pe na ba fanatique oyo balingaka ye pe na batu oyo ya bwaka botala ye bosepela na ye en tout cas azosenga lisungi tola na moi extrêmement ya muke ya ndeko ali oyo alobi muke après tozozonga tout juste après. Bon, je ne suis vraiment pas paniqué parce que c'est la 3e fois. Mon loco, la première fois ça panique. Mon appelle non, et la 2e fois, je crois que dans la salle d'émission, j'avais expliqué que j'étais victime. Il y a accident vasculaire cérébral au AVC à 2 reprises. La salle en moi mais dans un traitement et s'il a raté. Les traitements ici la raté c'était faute de moyens. Il y a un petit kangana moi des fois il y a des fois Mickey tikala. Alors l'équipe ça fait presque un mois on a constaté que symptômes moi na o isala nga liboso ton malade banda sika et bando zonga muke par exemple on est parce que tant on a kendaka hôpital dans un centre handicapé dans Willery et test le aussi sanga nous na canalise moni au boy na quand facilement mais au boy quand on monte c'est un mouvement au boy salama tu vois alors nazo force donc faut na tenga ma boy kangam alors ce qui test ami balé ba na beta siffler on est beta siffler na mon obo les lopé nazo kwa so beta et ko beta te même si on a tchemaï na monoko pour na ko brosser ndeto ningisa mai fona kanga fona kangi boye ndeno ningisa na boaki mai de ce guité mai bandako beaucoup bima en fait ça c'est la preuve aux la saké na zobela parce que moi les réseaux sociaux na ba réalité belé misubako lo bayono do ya sali base na tout ça alors bilembo na la kisi un vrai médecin un vrai kinésithérapeute à là il va comprendre que non Naza maladie. Et puis même quand je parle, vous sentez qu'il y a déviation au niveau de la lèvre. Moi, déviation, ils ont bouqué. C'est bon. Et ça va biloko tant au coup de salaire liboso, je ne parvenais même pas à m'exprimer correctement. Les acquis sont forcés au loba, comme si on a tangasoyi. Maloba monsieur bimezo raté. Mais tant dans soit qui traitement ti na moni que non a commis quand même ko loba malobezo yokana na ndepe mbongo silara na kataka donc na kataka médecin urbain nga soki na za possibilité un jour nous onge la traitement pour nous la guérir totalement faute de moyens nous onge la été ti amikolo elekinde na mona somo babilo kongo bando sa neti zonga ya on a ça qui émission n'expliquer qui là, des cas, je crois que vous avez vu la maman, elle est aussi souffrante. Elle a virtuellement perdu sa vie. Ok. Ils ont maladie, mais tout le monde qui est dans l'hôpital, batalier, chez moi, torche. Mais tant que torche, c'est la preuve que ce qui a du traitement, elle va retrouver sa vie. Ok. Donc, ils ont balé. Mais quand on a maman pour tester, il y avait un médecin aussi, un artiste, tu es malade. Non, j'étais malade, mais ça va déjà. On a des symptômes. Oui, or il avait raison. Dans le bilan, on a bien deux fois, mais si ça va quand même, ceux qui nous ont moyen, ils ont la
la traitement. Mais conseil à Pessaïnga, c'est le même conseil qui m'a été prodigué dans le médecin Liboso. Quelle que soit la gravité à l'Ikambo, dans Rosa Nango, Natchara société. Natchara société, c'est pourquoi les gens peuvent se tourner de me voir me promener dans la rue. Par rapport à Ndenge Sangweki, ils ont conseillé à médecin, je peux me promener, je peux faire mon boulot. Parce que je peux jouer aussi le théâtre. C'est parce qu'il y a les solos, solo là. Ceux qui tournage ça, ceux qui tournage ça, tous ceux qui sala noeza, sala yango. S'il faut jouer na yo. Mais ceux qui sont mon bon monani, okende, bataki yango loko les zongi na ne bandeli bataki. Tous la tête comme Moutala, il a mis à l'hôpital, et comme grave, et a créé ma camusous. Pour ne pas parler de la mort, parce que les hommes tout à bangango. Voilà, Maramouté comme Elinga. Ma quand César na Maramou belé, oui, a Moussala pe rosa la main, na benza kozala na terrain té na ça la ngo benza souci ma caste parce que na lobara. Ce que c'est na terrain na muto asepeli ko benganga na tourner, je vais tourner. O be ba sepela ko benganga na tourner na bango na groupe nanga na tournera bande comme ça benganga nga pe na ke tourner na bango. Somta na posa nanga na kendara na tourner. Au terrain il faut comprendre que biso to salaka après biso ils ont bandé comme ça ba bimi o esengi pe ba yebana sur ma casse de biso pe to yebana. Après bango il y aura une autre génération qui va encore régner. Ba to batika la kalibé la karate sauf que nga sala que fort musala ne esilate. Il y a une différence entre kosila na succès na kosila na musala. Nga sepela ba lo bananga tamso na sili na succès mais musala silate. C'est succès muto rosomba na roza moi maram nanga mo bepesi na succès. Ma bénédiction comme que non sur scène, l'artiste ne parvient plus à s'exprimer correctement, ne parvient plus à donner le meilleur de lui-même. Mutozo koka susute wana to bagano asili. Mais mettez aller sur scène. Peut-être vous direz qu'il y a Zobé la naïta Zokos. Na Kinawa, Nazolinga Rotanga Kombote, Tamsiko Samabe, Babengi, actrice Nanga multivitamine, que non, multi, président Ali Koufi. Donc, n'habitez pas Bazo Kansani, nous pouvons comme Arao, Moutousse Baromo, le Belé, Boya Belé, Belé, c'est qui est exoté. Yanga et Royate, Nazana confiance Nanzambe, Nasuri Koufa Betam Soussou. AVC mi balo salange me makanga pour à part AVC na zo pemba sur gorge. Ah bon? J'ai parlé de ça au cours de l'émission on a ça bon au cours de plusieurs émissions j'ai parlé de ça. Moi je ne fournis aucun effort ya oyeba qui m'a fait ceci qui m'a fait cela. Na tika nyos na maboko nzambe. Hein? Et moko nde mutu a rechiger bato na soko utake pas bato. Il mon temps j'ai bateau nga mingi nzambe dans ce monde sango keke non na beli mais oyo kutinga quand même na zoloba c'est parce que ce Dieu là existe et il me protège toujours. Malade des gens on va mbonga mokile quel que soit ndenge yeli et si Dieu ne permet pas que nga na tia mutu na se na rocha pe mutu na c'était je sais que Dieu ne va pas permettre que na temps haut na tia mutu na se wana ndenga so la na nzambe na là je payais $70 par semaine. Donc séance c'est il y a 3 fois par semaine mais chaque semaine on fout à $70. En fait oui, $70. Donc le nombre de séances n'était pas déterminé. En fait, ils allaient un traitement jusqu'à ce que la guérison sera totale. Voilà natiki. Natikaka. On expliquait déjà pourquoi natika. Donc $70 chaque semaine. Faut demander ti benza et aussi la médecin benza le bilan siko ça va. Beta siffler na beti. Kangalisu na kangi. Il y a même certains mouvements que je ne peux pas expliquer comme ça, où ils un peu difficile dans ça. Mais ce qui importe pour moi, je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions, c'est le souffle de vie gratuit que je bénéficie de la part de Dieu. C'est ce qui importe. Alors, ba comprendre ceci dans la ezanine ndeko oyo molimo nzambe retouché ki acha loboko nzambe opambola ye na boye na tanga ke non ndeko boye ndeko bote ndeko o molimo nzambe simbi acha loboko na zongeli traitement nanga bazongola ko remona
Ali oyo ya 2005-2006. Soutien na ye. Oui, bon, maman Olive yegotu nalobaka nakolela te. Nakolela te parce que maman déjà tango yokaka ke artiste boazu problème elle intervient tant so sans que artiste en lela nan. L'essentiel maman azomonanga maman à comprendre pour ça nangezaki nazo traitement nazo ngande nazalaka s'occuper osunga susu maman nangaza wana na sima et osala pe bien. Lenge moko na maman Denise nazo sepela mingi tozo quand même ba première dame au bazo boire un peu coup d'œil côté à artiste et osala nga bien makasi na que moi aussi en tant qu'artiste ba kotika ngate parce que biso nyoso to salaka musala moko so ba sali sa artiste boy allié aussi artiste net ba artiste wana donc na que ba maman bozo yo kanga bosunga kaka bosunga na nazonga bien na continuer musala nanga na baleki baza ebele kutu pe na monde artistique tozalaka 4 tozo jouer théâtre. Ah bon? Oui, j'ai ma sœur Kankou Blessing. Okay. Hier, je jouais pas Phénomène et Sobé. J'ai mon petit frère Biscotte. Bato baby Biscotte. Baby batala banzonzing kala ya major zolozo baby Biscotte. Petit frère propre. Ah bon? Nazana notre cadette. Archilène Mbouyi, winner. On a Babiloro et Bima Mikolo. Babiloro, on a tourna. Oui, on a Alexa, la télé Mikolo. Vous allez découvrir. Winner, ça pembe makasi. Elle est là, derrière la caméra. Ok. Elle est là. Ok. Tu as pas intervention. Voilà, moi, je suis en train de ok. Il y a la coupe. Il y a des pananga. Blessing nde, amikende le pas sobe, mais le roi n'a pas que non, et sobe à l'année qu'on a. Deux rosacuna, il y a des pananga. Mais biscotte winner, basé pananga. Ok. Ouais, tout ça. Ça c'est bien, numéro de téléphone et quand maman est anini. Quand maman est amissou, donc traitement à maman nde, tout ça a rendez-vous. Tout a rendez-vous dans l'hôpital, dans le médecin. Où tu vas consulter maman. Rendez-vous est le 30 novembre. Alors il nous faut de l'argent parce que tant que tu as plutôt les Cambodge, Bimisser, Salabo. Tobundaki na mwa muke bande comme ça pe na poto basungaki mwa muke na obiso to bakisaki mais sikoyo toza na rendez-vous mususu ba pesaki bakisi moko to sombaki maintenant après bakisi on a to kende lisusu ce que syndicat ya opération nde to yeba parce que liboso hôpital to kendaka basenga biso monge belé basenga biso $2000 pour basa ma opération mais sikoyo tant to ba yetinda biso na hôpital wana masina basi biso que non ba pesa non bakisi monsieur communiquer ya opération. Peut-être avec moins de $1000, l'opération sera faite. Voilà, numéro de téléphone, président Ali, pour que tu sais ça. Pour me joindre, il suffit de composer le plus de 143 89 60 68 633. Plus de 143 89 60 68 633. Et moi, on a fan na yo. Ouais, ba fan nanga tout. Bobangelo ote ngali na pesa bino assurance bobangelo ote ali est là ce que c'est ni ko tourner na ko tourner d'ailleurs ça va bilo mo na tourner ki mikolo l'équipe au mo na okala mingite et ce qui peut tournage là ba ba chelinga caméra na ko tourner na ko jouer nazolinga nanga te bo manquer na temps moulai tona manquer bino temps moulai plutôt nazolinga nanga ndengo na te que non avandi bon car ndenge médecin na ibisenga s'il faut tourner na retourner na rosalara toujours na scène bokomonanga et boza décider nazara oboyebaka voilà a toza pa na yo moko maman n'est pas maman bongo madame na yo bana tout ça. Non, j'ai un enfant, mais je ne suis pas marié. J'ai un enfant, c'est une longue histoire. En fait, bongo madame na yo bana tout ça. Non, j'ai un enfant, mais je ne suis pas marié. J'ai un enfant, c'est une longue histoire. En fait, moi, quand même, soit maman moko a permis de soigner à la télé comme ça, je vais parler d'Inilikango. C'est pas logique quand même. C'est pas logique. Peut-être c'est celle-là que je prendrai en mariage, mais oui, tout le temps,
Je suis malade, tu me fais beaucoup parler. Donc. Voilà, il faut se le raboyer pour que moi, la caméra tableau. Nkola nabengi mwana ngai apenda chu asunga ngai na posa ya lisungi. Merci na régie ndenge otuko balancer biso image wana bino mo boyo kipe bomoni ndeko na biso ali ndenge azo souffrir vraiment na maladie na ye pareil pe na maman na ye ça fait 11 ans yango maman na ya bela ka muta kosunga ye azate. En tout cas vraiment pardon communauté congolaise ba comédien ezate que tout le monde a matanga ndenge boya relaxera biso ba ketch boya relaxera biso ba t-shirt ba blouson ba nimiso ba na rodef na ba mituka po ba relaxer na matanga. Non, on n'a pas besoin de ça. On a souhaité péter liwa pour na ali mais ça que pour tout mona pas ba misusu moment yango bo sunga ali bo sela e groupe ndenge bo sela misusu na obligé te mais eza façon o bo sunga muninga parce que azali collègue na biso azali ndeko na biso a sepesa biso biso parce que malade de moi tant on a côté moi mkena ndako bosunga ali boyoki nenga beleli abeda show nenga beleli maman Denise boyoki nenga beleli Eric Mandala boyoki nenga beleli batutu o ya mbongo ya mboka o bosunga ndeko na biso ali parce que azo souffrir vraiment na maladie ya AVC. Boss abonner massivement dans Jodette Soyez quoi TV et la chaîne où vous allez jamais décis et vous payez sabino actualité et ba nouvelle et belé c'est bien moi votre humble serviteur Bo Lubanga mona gitambo ya tongo en tout cas tokutani mikolo ezali ko ya mena ko kabana bino bongote sans même ko pesa mbote à la patronne Jodette Soyez quoi et pourquoi pas na molonga ni na ye mais c'est Bob Boyer quoi les ka mokondaza mokonzi madame Vivienne Bondo et sans oublier ma tante chérie depuis Paris et Justine Lubanga na pesi tout mbote o ba sepelarana nga pe o ba sepelarana na ba comédien tout pe o ba sepelarana na biso merci nga linga bino mingi bo s'abonner massivement na chaîne na bino Jodette Soyez quoi TV. Merci beaucoup na ma caméra avec Christian Soumaël et merci na bato tout ba rolanda image bo continuer bo liker bo partager pe bo aimer en tout cas bo sungande ko na biso ali c'est très important bo sungaye c'est très important azo souffrir makasi AVC c'est le romoro blaguité bandeko na biso ba comédien to sangana to lukela ali solution parce que ali azali musicien te azali artiste et comédien ezateki na ba matanga boya ndenge boya ka wana le to laksaka ba ketch ba t-shirt ba nini non on n'a pas besoin de ça RD rosunga mutu yango oui azana un méga star te pour te dire que ceux qui sont des méga stars dans le monde du théâtre, on a tout le monde avec caméra, il y a des blogs, belé, pour tout le monde vie. Mais Aza star, Aza déjà vedette, on a tourné déjà. Na ba photo bo moni, bozo mona déjà. J'espère que boye billet déjà. Boye billet déjà on a vu ce Ali, boye ko soumaye vraiment c'est très important. Tout kutani mikolo ezali ko ya bisous bye.